la chaîne qui vous édifie. Parce que bien aimé, il a des millions, des millions, des millions, des millions, des millions. Azobenga ba jeune prophète, les lois pied 2000, lobi a pied 200, lobi on a pied 1000. À salisa, azo prétend on dirait azo salis église naï, mais lobi azana besoin gagner akoma kosambe la place yé azali. Bien aimé, il y a des prophètes homosexuels, bien aimé. Il y a des hommes de Dieu homosexuels, azo bimana basi na ndenge ya mabe ya sima. Il y a des hommes de Dieu bimarana bana mibali. Je vis des hommes de Dieu. Même les jeunes prophètes, on a surtout dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, ebele, naoki mawa, na misu, nazotala, écran géant. Il faut faire beaucoup attention à l'identité. Tout le monde que tout kabela, basali nzambe te, tout sunga œuvre de l'éternel. Non, tout sunga basali nzambe. Diable azamabe. Aza vraiment mabé. Bien aimé, naye komono chantre. Azali un pasteur, aza chantre, tu vas chantre na kala ou ma pasteur. Azotea. Et balaksingai comment a commis pour influencer les jeunes. Il a gagné presque déjà plus de 10 000 jeunes serviteurs. Koko taba on a kasa loge na loge yango ezali na kombo ya Bohémien Club, Bohémien to betiamo to komona na ba Google. Bien aimé, loge wana eza pour na ba homosexuels, c'est-à-dire il y a des hommes de Dieu homosexuels. C'est-à-dire aye avant la poste va passer un bon matin, l'église va passer un bon matin, l'église les conditions va passer il faut au banda kubimaka na bana mibali. Il faut banda kubimana bana basi menanjela ya sima. Bien aimé, ça fait pleureux, ça fait pleureux. Je vis la figure et Bible retour à l'énergie on est aux pour la progression et ministère. On doit faire beaucoup pas pasteur, beaucoup attention plutôt. Zamba pambola biso to komi ochité pour la troisième partie. Nazaka kaya ko fanda ba fungole ni écran géant la banisiko kotala. Bien aimé, l'événement. Et trône les OF Samuel Lobi Nangai en réalité, my God. Bien aimé, Nzambe akosa kate, Nzamba koki jamais kokosa. Ma communauté talisa biso que l'ange de l'Éternel campe tout autour na bateau babanga kanzambe. Bien aimé, somo na kati église bazoye sabino tozobele la présence ya ba ange, c'est faux et archi faux. L'ange de l'Éternel azalaka déjà na bateau babanga kanzambe. Soko banga kanzambe, tala nzamba na posa te tokenda église o sambela c'est bien. O ke l'église o offrande c'est bien. Nzamba azana posa ya obéissance vomi qu'il est sacrifice. Mutu atosa raza mutu abanga kanzambe. Bien aimé, tobele la manifestation ya ba ange bakita. Quel ange? Ce que on dit au PC action bandi obele là. Tu pries des démons, bien aimé s'il te plaît. N'avons mon chité. N'avons minanga o chité pour na monga télévision ça ngonga bien aimé. On doit faire beaucoup attention pour la pambola yo surtout yo mtozaki disponible wana otiki nyonso bandai ko ça. HPMedia, la chaîne qui vous édifie. Soit bateau, ni pas calé mafuta, ni pas calé mafuta, parado, ni pas calé mafuta, ni pas calé mafuta. Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, nous garderons toujours. David Alobi, Wendouel ma tête et ma coupe déborde, Seigneur, sopela biso mafuta. Car l'obitoko bimana miswa bateau, Seigneur, ma futa na yo likolo na biso. Point d'huile ma tête et ma coupe déborde, que ton nom soit sanctifié, béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Manifeste ta présence au milieu de nous et totiki continuité à troisième partie à témoignage on a maboko na yo, comme on a yo komisama et sanjo la makoto bongina lokumu. Merci pour la grâce, merci pour notre souffle de vie, merci pour la faveur imméritée, Seigneur. Merci beaucoup pour la compassion. Alpha et Ndetolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue toujours dans le témoignage Nabiso. La troisième partie, c'est votre frère Brice, les garçons sympas, votre humble serviteur. Je suis là, bel et bien, dans ma casse au Nzambe à Pesibiso, Lisusu, pour continuer la troisième partie Nabiso. Il témoignage au Tobanda Kinango, au Nzamba Salili Biso, Makambo ya minene mingi vraiment pour les cas. Et pour na bande ko batali biso ba liboso témoignage na biso ezalaki ko uta na source na bite ya maladie o efanisa nga ya poison. Je été empoisonné. Je fais 2 mois depuis le 27 avril 2022 o na kota kindako et nzamba salenga marama minene nazaki moto na komaki ko vivre na ba scanner pour ba eba nini baby qu'est-ce qui ne va pas au juste nazaki moto yo makambo nyonso ekomaki impossible nasanza pendant 24 heures nasanzaka kaka nini ebima te nasanza bamakila nakota bascanner et bien aimé même koloba oyo nakomaki na posa ya moto adepusanga ata koloba ya koloba ndoto makasi oyo naza nango lelo ezalaki lisusu te vertige kokoka kotambola te bien aimé nasalaki batension 24 oyo bato bakomaka na AVC na 18 na 17 asali AVC nganza nzamba tikanga na vivre tu na ba 24 nazo sala attention bien aimé dans le Seigneur na pesa ki nzambe wana nini nazana nini nazanani nyonso wana parce que na mérita kité mais nazwaki moi grâce o nzamba pesa nga okelenga mawa et tobosana te o nyonso ezopema esengeli ekomisa kolo Yesu ozana même témoignage que ngai bien aimé kobomba ngote benga biso tokolekisa témoignage na yo ezali chaîne chrétienne et HP Média l'ensemble des saints tosengaka elo côté gratuit et ça elo témoignage na yo ezala pona lokumu na tata nzambe nzamba pambola biso na profiter na ça bao nyonso to s'abonner te mais kako s'abonner sur cette chaîne pour na ba témoignage vraiment kitoko a ndesika to tatolaka monene ya tata nzambe na o asalaki na lobi na obomba te na o témoigner te pona laksa batu que je suis à mon santé non na zo témoigner pona laksa batu makambo yo nzambe asaleli ngai na kokoka kobomba yango te na lobaki na deuxième partie na biso et namonaki la sœur Marthe, merci pour nos commentaires et kitoko namonaki na deuxième partie la sœur Marthe ameminga sœur Marthe toi yembaki na Gaël ayemba na Gaël et pas ya papa na biso ale molote namonaki atambusaki ngai na couloir et la deuxième partie namonaki oyo tolandaki wana namoni groupe ya ba ange basangani na batu lokola ngai bazobemba évidemment et tolandaki deuxième partie on a ndenge elekaki et namekaki ko expliquer comment la sœur bandaki ko tambusanga na couloir ko expliquer nga lobi na ngai chanson oyo ozoyoka eza moko ya ba chanson oyo yango ndo ozo vivre réalité, ça dit tous les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire. Donc on souhaitait ça, je vis ça moi-même, je vis ça en live. Et ça va révélation kolo atalisa biso et en tout cas lelo tozo banda troisième partie na biso. Na bagi tango meminga poser nga na kiti nzambe abandi otalisa ngai et les pourquoi ça qui n'a besoin na ngai. Bien aimé, c'était pour na changer. C'est-à-dire que vivre dans avant et bandaki ko pe sa gloire te na tata nzambe. Ko zala na avant bien sûr que nada chrétien ensemble laka. Mais na bandaki ko remplir au kakate ba condition au kola zaki na ngo ça bien aimé. Na bandaki ko kokisa kakate. Et nzamba zaki na mutu mo na se mabele azala pe na comportement ya Job. C'est-à-dire Job malgré zaki mutu mazaki irréprochable. Nzamba zo mona Job azo benga un homme intègre, irréprochable. Attends mabe ba ko reprocher te et prévenir que diable ameki ko simba bomo inaye mais et à décevoir qui toujours nzambe na été. C'est-à-dire nzamba za na posa na biso ebi ke toza ba sainteté mais quelque part toza la ba irréprochable. Bien aimé asinga ki nga dépouillement, asinga makambo ebele, changer façon na yo ya kozala, changer comportement, changer ezaleli na yo. Bien aimé ya mona nzamba zala ki na posa na nga et na lobaki tango na yebi ko tourner vers droite na ngai balaksa nga écran géant. Message au Nzamba Linaka Pesanga, c'était la nuit le 28 avril 2022, bien aimé. Nakatia, il y a au milieu de la nuit,
Ndi nazalaki en plein songe, nazu vision nazaya kolala nzambe azotalisanga et tant na baloye longi. Qu'est-ce que j'avais vu? Namona kinini, bien-aimé, le jeune prophète, les prophètes, otobengaka ba pasteur, otobengaka ba salia nzambe, otobengaka ba toma, nzambe abandi kotalisanga tala ba église, makambo ezosala. C'était le 28 avril 2022. Bien-aimé, nakanga mwa parenthèse mukie na ofongolango tozalaka na deux sortes ya ba prophète na simba na ba prophète ba deux sortes ba prophète tozala ba prophète oyo ya nzambe tozala ba prophète oyo ya Satan eloko oyo nzambe alingi toloba bango parce que yango ezotya bana nzambe na confusion ayebite nani azo prophétiser pona ye. Oui, effectivement, ba prophétiser là yo marambo solo, marambo zo salama, ba prophétiser là yo yango. Au monde yango vraiment que oh nzamba lobi, laisse-moi te dire ça nzambe te. Landanga très bien. Bien aimé, ba prophète oyo ya nzambe tozui bango misusu bazana 1 Corinthiens chapitre 12 place Bible zo parler sur ba don dont il y a prophétie. Bon, tobenga banka ba prophète à don bazali et misusu bazali na Éphésiens. Bazana Éphésiens chapitre 4, ba prophète et un ministère. Wana ba prophète ya nzambe. Oh, prophète o yazali ya nzambe. La prophétie c'est quoi? Parce que tokoma ko baser mingi na prophétie. Prophétie c'est quoi? Prophétie c'est la parole de Dieu. Pourquoi c'est la parole de Dieu? Parce que en réalité, Bible talisi biso, il a donné les autres comme les uns comme le pasteur, les autres comme le prophète. En réalité, baza comme ba prophète. Mais baza ba prophète parce que prophète c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yenda pe sa prophétie. En réalité, ba pasteur baza comme mais baza ba pasteur te. Ba vrai ba pasteur, ils ont nzambe le vrai pasteur parce que yenda ebinde baba te la camp. Vrai pasteur, le vrai prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le coup là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le vrai prophète. Cela veut dire prophétie à malamu, ils allaient parole de Dieu. Cela veut dire la parole de l'Éternel. Ils allaient prophétie, il y a malamu mingi koleka. Or, parole de Dieu, ils allaient accompagner na révélation. Pour babengango logos rema et comme parole avec révélation. Et yoka siko ba prophète ya Satan. Ba prophète ya Satan, ils allaient ba prophète oyo baza pressé les jeunes prophètes tozomona lobite ke bango nyonso baza mabe mais la plupart faut faire beaucoup attention. Moi je vis Limoges ya basali ya nzambe ya basali ya Satan plutôt bazo prétendre le ko la basala nzambe. Bien aimé baza na système moko basalaka c'est-à-dire ba prophète ya Satan baza batoyo oyo baza na esale moko basalelaka astrologie. C'est-à-dire, à Monio, à Zoté, à quatre églises, à Témil Bossacheur, à Télémi, à Ebissi, peuple de Dieu. Est-ce que Bolingina Sakola? Astrologie, il faut faire beaucoup attention. Et lorsque le prophète a posé question à Tonio, est-ce que Bolingina Sakola? Lorsqu'on dit directement que oui, Sakola, esprit nayo, et puis si code, et puis si accès à découvrir nyon soazana nyon so ezakati na yo oko ndimi yango a découvrir omba moka bani ko beta TikTok ako beta yo makambo eza exact et le rozanga ye le Saint-Esprit pour comme un accomplissement. Faut faire beaucoup attention bazwaka accès wana ndengeni. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit je vis le Dieu soleil likolo écran géant wana Dieu soleil azana forme ya Versace tout wana bazwaka excès comment? Bien aimé, faut faire beaucoup attention à bateau basengaka ba identité. Nom, poste, nom, prénom na yo nyonso date de naissance. Ils ont accès mobimba ya code. Et moi je vis ça. Nazo yipso makambo yo oyo ba betelinga lisolo te nazo monango bazo laksanga. Comment les prophètes bazo sakana na bana nzambe? Parce que bana nzambe balingi prophétie makasi. Et au salango na ndenga mabete na ndenga bien. Ozui na mutema malamu ozwi mbongo na yo oza na diaspora otindeli mosali ya nzambe prophète mais ba identité na yo eza wana otindi mbongo sans que o prier et na code eyaka na ba identité ya moto ye tango omona bongo
a eu déjà accès na yo, abandi ko interpeller, ko poser esprit na yo ba question et répondre et puis si ba donner na yo abandi ko sakola likola vie na yo. Et puis a eu accès likola vie na yo. On doit faire beaucoup attention. Il y a des prophètes ba sorciers, baza ebele. Nzambe basambe la kezali Dieu soleil. Cela veut dire nini? Baza initié comment? Et je vis comment les grands pasteurs, les grands prophètes otoyebi. Oyo biso toyebi na bakombo ya minene na kati ya mboka oyo. Tozo boya kotanga bakombo parce que toza na kati ya média. Bien aimé, il a des millions. Azobenga ba jeune prophète, les lois pied 2000, lois pied 200, lois on a pied 1000. À salisa, azo prétendre on dirait azo salis église nae, mais lobi azana besoin gagner akoma kosambe la place yé azali. Bien aimé, il y a des prophètes homosexuels, bien aimé. Il y a des hommes de Dieu homosexuels, azo bimana basi na ndenge ya mabe ya sima. Il y a des hommes de Dieu bimarana bana mibali. Je vis des hommes de Dieu. Même les jeunes prophètes, on a surtout dans les réseaux sociaux. Ebele, na okimawa, na maemisu, na zotala, écran géant. Bien aimé, il faut faire beaucoup attention à l'identité. To lobite que tout kabela, basali nzambe te, toto sunga œuvre de l'éternité. Non, to sunga basali nzambe. Bien aimé, ça malamu mingi koleka. Mais tant on il faut qu'on sambela. Surtout ba identité na biso, to pesa ngo na ba western union, na lobite ke za mabe. Mais tant on sala ngo il faut qu'on pesa parce que identité na yo wana des représenter yo mobimba. On doit faire beaucoup attention na eloko wana. Ils a vraiment mabe mingi parce que ba prophète bazo accès et les autres bakenda kozwa oyo za bipoti mboa to bien on a matadi en réalité mboa monaka noir et blanc et bango bakenda na matadi ake ba pesi bipoti mboa or mboa monaka même esprit mabe ezana adage mokelo baka mamona mboa mafila kumbundu. J'espère que ça ya ba Congo elingi kolakisa ke makambo oyo mboa amonaka ekufelaka ye na kati ya motema mamona mbwa fila kumbundu moi mona kaka noir et blanc l'esprit mabe. C'est-à-dire prophète wana soki a zwi potambo wana bache na misu akomi kotanda vi na yo ondezi azomona. Faut faire beaucoup attention. Prophétie nyonso eza nzambe te. Et Bible est bisoni na ce qui concerne prophétie examiner yango d'abord. Il faut examiner. Et je bien dit awa prophétie c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ils allaient accompagner la révélation pour tout bengango logos rema. Bien aimé. Naoti ko traverser ba moment très difficile pendant que nazaki nandako et na pensa quitter que nga bris na route le malisubo na vivre na tambola na mela na liana sepela non na pensa ki amonte nzamba permettra ki poison tombe ko tanakata nzoto poison esala oyo ko sala mais yazalaki na marambo ya ko sala nanga. Bien aimé, na lingi avant na continuer tozwa référence moko oyo e ko sala biso susu malamu mingi malamu vraiment mingi koleka tout ça on a kati awa nazana Jean chapitre 9 verset 1er oza elongo nanga wana yo pozu yango. Jean chapitre 9 verset 1er Bible zotalisa biso nini. Peut-être aux on a ba difficulté, aux penser que nzambe oyo sambelaka asiatiki yo. Nzambe oyo sambelaka azana yote elongo. Yo kanata en référence oyo. Jean 9 verset 1er, je lis au nom de Jésus. La Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien aimé,
souffrance ozomona oyo comment okende église même basala nzambe bakoma otalo na babisu mabe tomoni yango na bible awa c'est-à-dire mosala nzambe aza moto akokanisela mpe mabe lokola badisciple baza lokola bapasteur baprophète yesu aza nzambe mais bamoni aveugle abotama aveugle bilobi aveugle de naissance abotama aveugle batuni yesu mutuna pourquoi abotama aveugle ye to papa na ye nde asalaki lisumu Christ a répondu bango non eza ye te pe baboti na été mais azaboye pour que bisala ya nzambe monisa malikola vi na ye amen bien aimé souffrance on azaki na ngonga brise na pensa quitter lisusu na koya koleka awa pona loba makambo na zoloba nzambe salinga grâce eza pe lokola yo zo traverser na ba moment difficile très difficile aux a problème financier aux a maladie aux obela ici la carte incurable au koma komela bakisi chaque jour za na bato musu batambola kate famille sambele lembi ba koma so balamusie bafanisie na kiti na tongo tina pokwa bazongisi ake kolala bien aimé aussi boke na ye na kati ya l'église boke na ye na bopito bolembi obi maladie oyo etikali ka solution à tata nzambe oui etikali solution à tata nzambe mais laisse-moi te dire que ozo umela na passe on attend plus na volonté à tata nzambe na lingi et pour que misala na ye e ba ko monisa ba ba mona en réalité que nzambo sambela kaza nzamba solo ba ba mona en vrai que nzambe yo lukaka ami monisa mi nzamba solo et na lobaka toujours mutu abela malaria ta ko ba passe mutu abela malaria ti so inga na bela linu de ko bodrika ye bodika tendi aye fsi ngai mon frère na passe ya linu so ina bela ngo na kozwa kisi ya linu na pesi mbala mo mais so na bela linu wana te na bana ye mawa vraiment nzamba sunga cela veut dire quelque part nzamba tika kabiso to traverser na ba moment difficile pour lobito zala na capacité ya koyeba kosunga bato to komona bango na ba même problème obiso to traverser na mo déjà na kanta ke loba même place ozali bien aimé dans le Seigneur hasard et pas nzamba zala raté moment na moment eza na tango na mo eloko ezozanga ngana yo eza ko zala na foi eza ko ndima que peu importe souffrance o nazana ngo nzambe a osala kaka oyoka na vie na yo que nzambe asala babikamwa bikisa batu Christ atambusa baboite Christ abikisa ba paralytique et lo nini ezangi pour asala na kata maladie na yo bien aimé nini zozanga Jésus Christ eba ko sala pe kati na yo et nazo continuer référence toujours na Jean chapitre 9 verset 1er toka na continuer référence Bible lobi nini na commis na 4 verset déjà il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde Jésus est la lumière du monde bien aimé Bible lobby na 6e verset après avoir dit cela il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette bouée sur les yeux de l'aveugle. Bien-aimé, naïbi biso lo moko. Lelo, ceux qui ba prophète, ba pasteur oyo, nazo mona na écran géant, ba komi pressé, kuluka vie a pressé. Pour l'église na bango ekoma na ba foule, pour ba koma na ba mbongo, ebela ba prophète. Et ça c'est parce que bazo kima Matthieu chapitre 4 verset 4 Matthieu 4 4 et lorsque Bible après avoir jeûné pendant 40 jours 40 nuits le diable a yaki tout homme de Dieu son pasteur prophète avant donc bengo chrétienne pour ozwa couronne ya gloire vous obligé on a de kochanzube il faut diable a tenté yo bien aimé belé comment bazo céder na tentation ba jeune serviteur est belé ba céder na tentation et belé ba ko na tentation c'est-à-dire bazo pesa bango na gauche en réalité bazo zo na droite et ce total le longa na yo na réseaux sociaux tozo mona ba Facebook combien de fois ba jeune bazo kufa combien de fois na kala to eba ke za ba papa et za ba maman de ba kufaka mais le comme ba jeune garçon ba jeune fille, millénier, ba moins de 30 ans, 20 quelques, 19 ans, 20 ans, 21 ans, Koufi. Bien aimé, pourquoi? Nzamba zui, moutoua zana passe, ça déjà aveugle.
ma bois qui so ina mabela sala ngo poto atie na misu. Bien aimé, anata liseye kaka tango ye pas Christ aux chrétiens, il faut ni mes preuves. Ngana munyango be preuves a joué l'histoire Alexis dans des preuves. Comment koki mes preuves? Jésus-Christ avant aloba père tout est accompli. Ezalaki na croix na Golgotha avant la ta couronne ya gloire azonga nango alata ina na ekoti ya nzube tondima balata biso non bikoti ya nzube après couronne ya gloire est réservée. Bien-aimé, et je vis comment les prophètes bazo ala séduit pour na démon ya mamu mbongo. C'est-à-dire bazo séduit bango na mbongo bazo kima bazo kwea na tentation à Matthieu 4:4 er diable ya ki pour na ko tenter. Bien-aimé, pour nous tenter Seigneur Jésus-Christ. Et belé bazo ko sama na kati ya tentation na pour na sisa na avancer na référence na biso. Bible lobi après avoir dit cela, il cracha à terre fait de la boue sali poto. Atindie, il lui dit va et lave-toi au réservoir de Siloé. Bien-aimé, a salié poto a biso ya boki na mabele sali poto a tchena miso atinia ke so na Siloé. Maman na likambo za awa. Oh Seigneur, paix sa biso ba révélation. Bien-aimé, avec le Bible lobby, tant en référence Jean chapitre 9 verset 1er, avec le oh banda botama atikala romona maya ya Siloé parce que ba lobby avec les naissances, avec les nez des naissances. Bien-aimé, a monana nous te ata couleur pembe couleur rouge. Ça veut dire na vie na ye ayoka rezara na mai mongo komona ngo Siloé, mamona ngote. Bien-aimé, même ce qui concerne la bénédiction, tout cas que Nzamba pambola Abraham, Isaac, Nzamba biksa ba maladie, mais en réalité problème aux anamona na bikisioté. En réalité, maladie aux obéla aux une guérison. En réalité, ba difficulté aux traverser dans nos solutions aux yangona noté. Tout ça le rôle aveugle wana, au kana vine que Nzambe o yasala ba miracle. Nzamba pambola ka Nzambo asala ramaramba minene, mais yé moko na no salela kiete. Moi je me pose la question avec le ona na monate, mais ba ifsi ake sokola na Siloé. Donc ayebi ke za na mai mo komo Siloé, mais Bible lobi na biso te soki mutambi makie ake so na Siloé, mais au mo na Siloé ndenge nini. Bien aimé, solution à maladie na yo okozwa ngo ndenge nini uza déjà na Christ. Totuna mituna, amona ki Siloé ndenge nini question. Est-ce que tu ndenge amona ki Siloé? Parce que il est écrit en Jean, à mon avis Siloé comment? Tout se poser la question parce que Zali, à mon avis Siloé, n'engeni po ya yo kagezaka na mai mon comment na Siloé, mais à mon avis mon n'engeni. Bien-aimé, Nzamba inspiré biso, yo ka révélation. Bien-aimé, à mon avis Siloé parce que il est écrit en Jean, Jésus est le chemin et la vérité, la vue. C'est-à-dire na chemin na ye, Bible lobi na debi. Il était assis au bord du chemin. Le roi Zaki n'a chemin au Christ Azalaki, à moi mon aki sur le way. Si vous avez un chemin Christ Azali, au cause guérison et maladie locale aveugle. Si vous avez un chemin Christ Azali, bien aimé, au cause bénédiction Nzambala kayo. Bien aimé, si vous avez un chemin au Christ Azali, maramba malam et koya kokutayo. Et Bible lobi mabatu nyonso Christ akangola zaki c'est parce que bafanda ki na chemin. Nzamba sengi biso to fanda na chemin na ye. Nzamba to tali sang étranger lobi regardez comment le jeune prophète bazo cédé pour la tentation, pour la mbongo. En réalité, ils ont ba sala nzambe belé, bazala ba millions toyebi. Tomoni ba mope. Musu sorti de ko inaugurer ceux qui misaient na yawa. Il a dépensé, bazo dépensé ba millions de millions de millions. Ba bimisi ba mbongo belé. Mais moi je me pose seulement une question. Pose beaucoup de questions. Bazo dépenser millions, millions. Mais pour n'a que dépenser juste pour la recommandation, pour la demande au Christ à Sengabiso. Ata un l'écoute ezate, ezanini. Ezana Matthieu chapitre 28 verset 19. Natanya mona komona Matthieu 28 verset 19. La Bible dit allez faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, ba dépenser pour la fertilité, mais pour l'évangile Nzambe au Christ azo senga. Basala Nzambe, basala ngote. Je m'excuse. Évangélisation pour la dépense exacte. Tozo trouver na kata d'église na bango bandimi bazata na ba Bible té.
Mon dimazo église azata na Bible tembonga osomba Bible ezate mais bango bazo dépenser ba millions bien-aimés. Bazo dépenser pour na ba fertilité, bazo dépenser pour na biloko zangatina. Faut faire beaucoup attention église tozo kende wapi. Tozo kende wapi église. Bien-aimé, je vis l'écran géant. Ntasuka beko la sanga par ba prophète. J'avais vu 15 prophètes, s'il vous plaît. Je refuse de citer les noms. Parce que tu as internet, tu as les médias et tu as pour la crédibilité à Batou, Kotanga Bakombo, mais peut-être en coulisses, tu as comme d'habitude, tu as Kotanga Bakombo. Il y a des jeunes serviteurs, Naba Papa Nabango, bien aimé. Il y a des faux miracles, faux miracles, Ezali. Oh, nous sommes à la liboso nayo, Ezawolote. On doit faire beaucoup attention, bien aimé. Diable aza mabe, aza vraiment mabe. Bien aimé, naye komono chantre. Azali un pasteur, aza chantre, tu vas chantre na kala, comme pasteur. Azotea. Et balaksingai comment a commis pour influencer les jeunes. Il a gagné presque déjà plus de 10 000 jeunes serviteurs. Koko tabao na kata loge na ye. Loge yango ezali na kombo ya Bohémien Club. Bohémien. Soto betiango tokomona na ba Google. Bien aimé, loge wana eza po na ba homosexuels. C'est-à-dire il y a des hommes de Dieu ba homosexuels. C'est-à-dire aye avant na posa ba pesa mbonga ton église ba pesa mbonga ton église mais condition ba pesa ba fie il faut obanda kobimaka na bana mibali. Il faut banda kobima na bana basi menanzela ya sima. Bien aimé, ça fait pleureux, Je vis la figure. Et Bible est ici, méfiez-vous de l'apparence. Au moni apparence. Il y a mon touboyo. Quand ça c'est la ranza baza un homme de Dieu au léli. Et secret mon sous ezali autoré qu'on remarque dans faux prophète ezali. Faut faire beaucoup attention na rejoie. Le beaucoup na yo. Bachaka une position de main à Moutou, pas n'importe qui mabé. Un pasteur, un homme de Dieu à Rochao Mabo na Moutou, face à la Moutou, vous en avez ici. Parce que troisième œil, ils ont place étoile, awa, place étoile. Lorsque Christ a botami le lobby, ba roi mage, ba sala sata ba reconnaître naissance il y a Christ par étoile. Attention, nous avons aussi Moutou. Moutou est allé place énergie, vibration, izalaka. C'est-à-dire, nous autres, pour tambola, n'importe qui a côté chaud dans Moutou. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes prophètes, comment ils utilisent l'énergie à Bananzambe. Et ça, les pasteurs, les prophètes, et belé, les jeunes filles dans l'église, pour utiliser l'énergie dans bango. C'est-à-dire, il y a qui ça qui nous ba jeune nous ça bimana bango, ba retour l'énergie on est pour la progression et ministère naïe. On doit faire beaucoup pas pasteur. Beaucoup attention plutôt. Zamba pambola biso to comme chité pour la troisième partie. Oh, nazaka kaya ko fanda ba fongole ni écran géant na bandisiko kotala. Bien aimé, l'événement. Et trône les oeufs Samuel lobi na ngai en réalité ah, my God. Bien aimé, Nzambe akosa kate, Nzamba koki jamais kokosa. Makomyozo tali sabiso que l'ange de l'Éternel campe tout autour na bateau babanga Nzambe. Bien aimé, somo na kate église bazoye sabino tozobele la présence ya ba ange, c'est faux et archi faux. L'ange de l'Éternel azalaka déjà na bateau babanga Nzambe. Soko banga Nzambe. Tala Nzamba na posa te tokenda église o sambela c'est bien. O ken église o offrande c'est bien. Nzamba za na posa ya obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mutu atosa raza mutu abanga Nzambe. Bien aimé. Tobele la manifestation ya ba ange ba kita. Quel ange? Ce que on ndimi o pesi action bandi obele là. Tu pries des démons, bien aimé s'il te plaît. Na mon chité. Na rominanga o chité pour na ngonga télévision za ngonga bien aimé. On doit faire beaucoup attention ko la pambola yo surtout yom dozaki disponible wana otiki onyo so bandai ko sala ozana pona ko na biso vraiment Nzambe a pambola on était ko loba et belé ba serviteur de Dieu bazo dépenser ba millions bazo dépenser ba mbongo et belé mais pour l'évangélisation rien na zana kati ya ko fanda wana nazota l'écran géant bien aimé
kolo kumama basilisi kotalisanga ba jeune serviteur, ba jeune prophète, ba jeune pasteur, eleki étape et n'a comme maintenant ce qui se passe. Bien aimé, lorsque ba homme de Dieu bazol leka pour na kubeta c'était na mambo etali mode apôtre Paul a FC biso alobina biso que il faut faire beaucoup attention à où etali monde mokili bien aimé na komona babiloko oyo nga nazalaki parmi kola banda kosenga nga déploiement habillement ba bijoux ba chaînette ba nini et bandi ko bima na écran géant bien aimé utaka wapi origine nango efandaka wapi banani nde basala kango na boité yo mutoza na montre na ya bien oui nzambe mtapesi yo mbongo somba montre la sabato que zamba salinga grâce na zimbongo na sombi montre mais eloko nyonso somba il faut sambela wana to lobela na 4e partie bien aimé na ekoleka étape wana na commune étape ya ba bijoux ya ba habillement ya mode eloko ezolatama phénomène kabelo bien aimé origine nango or eza na ba démon ba benga ba démon artiste c'est-à-dire démon artiste bien aimé to lobelango na 4e partie na biso contenu à temps vraiment kolo a pambola biso na oyo to si na koyoka et yo moto zana Jésus Christ kangama na e yebisa nzambe wana a continuer kopesa au fox otika o nyonso eza yete Bible dit vous allez peur le diable parce que pour ce kokisa moko ba désir na ye il est le père des mensonges c'est un orgueilleux alingaka gloire na ye bakumisa bien aimé loko au diable alingaka le roi adoration ezate et voilà pourquoi soka pesi bango na gauche azo sambusa bango na droite diable azo pesa ba jeune serviteur mbongo mais en réalité azo bimisa bango libanda et na Matthieu 4:4 tout le monde qui comment diable alinga azaki prêt ya kopesa Christ gloire nyonso ya mokili apesa ebo mengo nyonso mokili mais yazwa kaka gloire qu'est-ce ça fuka mela cela veut dire ezane loko diable alingaka loko adoration te kola pambola place aux alliés Bonga basali biso déjà Chine signe déjà to comme chité un grand merci na ba maman nyonso bozo soutenir biso pour na ba prière surtout botika biso te on est ensemble toujours un grand merci na ba serviteur de Dieu ba papa nyonso bozo na biso nzambe nanga apambola biso témoignage na loba keza mulai et quand j'ai fu mwami na komi omona sikoyo bato basala ka mokili bien aimé bato basala ka mokili biloko tozo mona ba voiture Alex banda kwa Alex ya ba Lix wana totala ba film Nigeria o eza wana na ba poto bien aimé sur le plan astral existaka bien aimé eza ba biloko existaka avant comme na monde physique na monde spirituel na monde de pandémonium ezali to lobelango na 4e partie vraiment nzambe aleka na kopambola biso donc tozo ki libaku ya kolanda biso vraiment na sengio merci mingi et toza on a toujours pour na bino pour na continuité à édifier bana nzambe o nyonso zoleka na ba moment pas talanga lelo et nzoto nazana ngo couleur nazana ngo nazaki boité na indaki na bebaki na komaki inutile mais nzambe asalinga ili susu ya sika nzamba pambola yo la chair oyo ezali le côté bien aimé et tokomi bongo na suka je dis un grand merci na bana nyonso nzambe bozaki wana ebele pour na biso kola pambola biso toza toujours scotché branché pour na Rolanda. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, nous garderons toujours. Merci pour notre témoignage à Kitoko, merci parce que au pesi biso lisusu bolu pe makasi souffle de vie o offre to telimbongo te pour na koyeba kokumisa yo papa to tiki mutu nyonso ko ka témoignage o ekota kati na ye le Saint-Esprit asala ni sala nango et to tiki continuité pe na maboko na yo pendant que na biso kola alpha au succès na biso kola Omega de Tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.